Voilà, bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tous là ensemble, kakane tous là Ranabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazana li solo moko, maman nabiso benga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows, beta li solo nanga pesa conseil. Mabala ya commission escroquerie. Yaya keboko ya kozanga nzokupo na likelele. Tuzawana. Mais avant de beta li solo na biso, na pesi merci na bandeko nyonso tozali na bango na émission lobi en direct. Na moni bandeko mingi ba réclamer des shows pesi ngambo tete yoka. Yaya na émission en direct boza ke belé. Si na raté ombote eza exprès eza juste monsieur monité mais quand même na yoki ba message na bino na moni makomi na bino, c'est-à-dire na émission en direct kuna nde tosolaka na ambiance. So oza na besoin ya libanga ya zala na émission en direct. Sur en direct kuna nde na pesa mabanga, mais na émission classique franchement to chaka vraiment mabanga te pona ko éviter moi étouffement na émission. Donc voilà, so oza na besoin libanga zala comment dirais-je ponctuel na ba émission en direct na koti yo po koti ambiance wana ya liboso na bazi bandeko ba ebinde to kenda nango ambiance wana liboso ezara bien to seki to pesani bambo témoin mabanga et ça la bien. Donc na ko rappeler elo kezozanga ke ozwa ba émission na ngate parce que problème on a expliqué trop mais to ko expliquer parce que ça tâche na biso ya ko expliquer ba o balandara biso. C'est-à-dire il y a cha cloche de notification. Cloche de notification et ko permettre yo ce qui des choix koti yo po koti na ambiance wana to pesa o bambo te no to pesa libanga, c'est-à-dire bongisa cloche de notification, activez vos cloches de notification. Bongisa ngonga. Donc soko tala nga déjà tala ngonga na yo soki eza na des traces de vibration na liboso ndenge bazo laksa comme ça zana laksa yo, c'est comme ça. Omoni ngonga il faut eza na des signes wana likolo. So ngonga no eza na des signes likolo dans les bons. So ngonga no eza na des signes te yo bandozanga direct. Kuna ndeska to pesa na kabambote, kuna ndeska to pesa na mabanga, c'est-à-dire soki ngonga eza bongo te o toucher ngo susu pour la deuxième fois. Au toucher ngonga seulement pour la deuxième fois, au moins ba commis tout est personnalisé, accepté par toutes. Sur le simbiga na toutes, ngonga nous golata des traces de vibrations et dans les bons. C'est-à-dire activer vos cloches de notification, retoucher pour la deuxième fois et une fois touché, vous verrez des options, tout est personnalisé, accepté par toutes et vous verrez des traces de vibrations sur la cloche et dans les bons. Merci beaucoup. Na moni ba message na bino na tangi na ba commentaire. Ba o na pesa ki mbote te bolimbi si tanto kota ki pe na retard. So ye na retard émission ici bandi to pesa resu mbote te. C'est-à-dire ça la ponctuel. Tant to koti yo po koti. Merci quand même na yo kibino na moni to robongzara na ba émission kuya. To zangi te ko pesa mbote na biso directement na sponsor officiel ya des shows d'Enar TV. Ngoya Ngola Godé, maman na Sisi na Deyo, Paris Défense et ça la yo bien. Mais pourquoi pas to pesi pe mbote na bino nyos. Balandinho soit des shows d'Enar TV, mbote na bino pe journée et l'amour. Okati ya mabota na bino to beta lisolo. Lisolo oyo na kolinga vraiment olandanga très bien. Maman na biso alobi des shows. Des fois biso moko tozuza na ba erreur. Mabala ya commission. Yaya. Tant to beta ba masolo aboye eningo lo bateke mabala nyonso eza mabe. Parce que confusion za makasi to beta masolo ya toza face à une communauté très difficile. Très difficile. Donc esenga kozo ko expliquer, il faut ozonga penza na se pour ramener mutu nyonso à comprendre. Il y a au moins na kenda rapenda des fois na ba explication moko ya terre à terre, c'est-à-dire trop basse. Ba explication moko ya assez pour te ramener mututu à comprendre. Ya masolo nyonso tobeta ka kobanda na masolo tout tobeta.
batuna batu baebinde bakutana. Ya plupart des cas na poto to kutana pe na ba connexion. Batu babalana, batu babota bana bakenda liboso. Mais na kati wana siko ba escroc bakota. Nde kote mambo ebeba yango wana. Na eloko nyonso, dans toute chose, il y a les bons et les faux. Na problème nyonso ya malamu na ya mabeza la kaka. C'est ça. Ya au moins tozana na liboko à droite na ya gauche. Jamais muta okoza na ba maboko mibale droite droite, non. Ou bien ozana ba gauche gauche mibale, non. Tozana à droite et la main gauche. Donc dans toute chose, il y a les bons et les mauvais. Tobeta lisolo, mabala commission maman na biso alobi de show. Na ye kozwa libala moko ya commission. Mobali a escroqué ngai, a escroqué ndeni tobandi détail. Maman lobi de show nga na vandi awa, tobeta lisolo anonyme Europe. Maman lobi de show naza awa na Europe, toyebanaki na papa mususu toza na bango esika moko, ba vivraka ensemble mais papa wana azalaki divorcé. Asalaka mwa ba conteneur na ye, webi bandeko basungaka biso, na mwa ba conteneur totiaka pe mwa ba biloko ezokende Kinshasa, muta osala conteneur privé. Aïdaka opo tchaka moi carton tout consort maman abi de chaud to vivra na papa on a bien to zesika moko to sala déjà famille aïda nga na tchaka ba carton nga pa na ye nga pe na aïdaka ye na moi fufu soki balobi moi fufu ezate fufu kaka normal non c'est-à-dire aïdaka ye pe na bata moko boye moi maman moi nini et voilà tozo yedane réciprocité nga na tchaka ba carton nga pe na zora soin na ye ata na kulia na ye tanto pe na zora ba soin na ye na makambo mususu bref bakoma ki famille papa wana kolo ba conteneur aza divorcé awa na Europe maman lobi ko koma na moma moko papa na ki ko mona ke maman oza mwasi malamu mwasi kitoko maman ya bien oyedaka nga pe na makasi bien ke nga pe na memela ko ba carton na Kinshasa na Matadi en fait mais na moni selon comportement na yo na sepeli to lingana maman habité de chaud na ebisi yo moni lokwa to koma déjà famille et ça la sous propre tengana to lingana moi si non pe obo divorce na ye ngana yebi ye ezala bien te ngana lingana na yo tant que na yebaki moi si na yo obo divorce bref papa proposé maman bibo d'accord le rôle les abongo na olingana pesa yo connaissance nanga moko na niveau ya Kinshasa na mona razalaka bien le roi ngana to ko lingana te non sepela bo lingana na camarade nanga na Kinshasa bref maman na biso papa oya kendaka na ba conteneur na Matadi ake Kinshasa asali ba voyage na ndinga kendaka maman pe ache ba carton kande ba salaka apesi bango connaissance na papa ona na Kinshasa papa ya 52 ans na Kinshasa balingani na maman na biso kolo lisolo maman na biso abi de show to lingani na mobali bien na connaissance ya papa oyo toza na ye na poto ponga na ye toze sika moko lokola nga na boyaki to lingana na ye ya proposer nga camarade na ye na Kinshasa ndenge bayebanaki bref bolingo ekoti na kati babandi ko solola basololaka toye kokoma na ba période ya ba confinement awa confinement lukai makambo ebele maman abi de show toye kokoma na série ya ba confinement maman eko sala ba carton car ndenge papa salaki ba voyage na ye après ba comment dirais-je avant confinement maman sali ba carton et belé car ndenge zalaka maman sali plus ou moins de 13 valises maman sali 13 valises ba emballage obika ndenge zalaka 13 colis ya minene c'est-à-dire ba marchandises maman obi de chaud du fait que na bane ko tinda muke potalaka na opesa muto akenda akotekelanga na Matadi soka ye ayelinga mbongo lokola kolo conteneur azana na moi chérie na ye na Matadi soki maman pa che bilo ne na kati batekelaka ye ensemble tango azozonga mwa mbongo ye ata mbongo ye nyonso te mais ndambo ye tango otinda mususu ye kaka bongo webi matinda ndenge ezalaka bref balingani na camarade ya papa na biso maman lobi de chaud na sali 13 valises na emballé 13 colis biloko na kati ya koteka maman bi de chaud na yaki kosala ebele po nazwi nani chérie nazwi chérie na niveau à Kinshasa et kozala mie na komi na moto na pesi confiance na pesi responsabilité po atekelanga biloko maman bi liboso na ndo tindaka moi 3 4 na tindi po talaka kotinda pa moto moi 3D 4 mais tant na ekozwa chérie na Kinshasa na lobi oui na sala siko business maman kangi 13 valises tac
et que Kinshasa avant confinement a 13 valises et que Kinshasa après si mobali wana o ba pesa ki commission na Kinshasa. Chose grave. Biloko tango ekomi na matadi. Tata wana ya Kinshasa longwe Kinshasa mama bi de show na Zumbongo. Na tindele na Kinshasa zwa transport landa marchandise na niveau matadi teka ozongisa mbongo toyeba kobongisa en entendant soki mbongo ekomi ebele to lukandeni yo poko ya koto na bapoto to vivre ensemble. Tata zui transport ake na matadi kokoma na matadi abi non abengi mama na biso na poto non moyena teka biloko na matadi ezate ba oteka biloko no moins cher nga na préféré na ke etekelo yango na Kinshasa. Mama abi mais non tant on ando tinda liboso ba 3 mois ba 2 wana bando oteka kaka na matadi mbongo pe emonana pona nini te yo oteki kaka wana Tata ya Kinshasa lobi te ba otekelo biloko no na moins cher nga na préféré na memela o biloko na ona Kinshasa na kende kotekela yo na Kinshasa kuno kozwa mbongo ebele. Bref, dans les 13 colis abengi mama na biso na omwende babengaka na osala émission o de choix yambaka batute non na émission na o rappeler sima. Donc soko bengi na yambiote, je suis devant la caméra, je peux pas interrompre l'émission. Na ko rappeler sima d'accord, to beta di solo. Maman lobi des choses sur 13 colis, 13 valises na tindaki. Tata ya Kinshasa abengi alobi 3 valises ebungi. Etikali 10. Maman abengi kolo conteneur mais non, babenga 3 valises ebungi. Kolo conteneur abi problème ezate ateka 10 wana. Nga soki na zongi a na poto, tokoyeba ndeni tokobongisa na rembourser yo pour les 3 valises. Bref, tata Kinshasa habité. Awa na matadi biloko eteka mabiente ifuna mema biloko na Kinshasa. Bref, tata memi 10 valises na Kinshasa. Ateka a récupérer mbongo. Maman na biso abi de show. Mbongo ya 10 valises e komi po zonga awa na poto mbongo ezongi te. Papa ya 52 ans, mwana ya liboso aza na 30 ans na Kinshasa. Maman abi de show mibani msusu na ebite. Ezaka pona kolata ba Apollo bobenga ngo nini? Ba body esere nzoto kanisi ozongi mwana nzoko za mukolo. Papa mukolo na ebite pona ba body onga na mona ki azolata na nzoto ya monde ya zongi mwana. Tata 52 ans, mwana ya liboso aza na 30 ans d'âge. Akumbi biloko ya mama ateki a récupérer mbongo. Akomi kobenga mama na biso non moni biloko ndenge zawa biloko musu eza ya kobeba na kabaki yango tout consort des petites choses comme ça. Maman abi d'accord problème ezate tinda oyo za nango. Chizengu. Papa zumbongo wana koteli ndombolo. Webi ndombolo. Koteli bandumba na Kinshasa. Ambiance. Yayo ebika passe en fait webi eloko oyo moneli passe te. Niveau mutalia kango, je peux pas croire. Maman lobi a koti ambiance na mbongo ya 10 valises. Ale mbongo nyos tout po. Mama benga ebwe mobali akomi ka kolia munoko. Mobali akomi kolia munoko. Mama bengi mutu akutanisaki ye na ye. Abi me tala mutu oyo kutanisaki nga na ye. Tala makambo asalinga. Biloko oyo yaki kozwa pano na matati. Mbongo emonani te. Mutu akutanisaki ye abenga camarade na Kinshasa. Camarade a kangi téléphone. Camarade ba réponse est sous malamu te. Camarade a komika à gauche, droite. Tindenge de choix vandia. Mbongo ya 10 valises ya marchandises. Balé. Libala ya nini? Ya commission. Eloni mama azolela. Mama lobi de show. Erreur eza na kati. Comment mobali oyebite okeko tindela biloko. Mama lobi me de show. Na tindaki par confiance ya mutu oya lakisa kingaye. Nazaki na confiance ya mutu oya lakisaki ngai yaya ataba lakisi yo mutu ataba kutanisi yo na mutu keba na ba confiance o ezanga mutu na makolo keba na ba confiance o ezangi mutu na makolo libala commission ezana ba ja rebelle maman na biso azolela pourquoi apesi confiance na mutu o ya monate na mutu o ba osola na téléphone na confiance ya mutu oya lakisaki ye bango oya kutanisaki bango. Maman obi de show na minute oyo mobali alianga mbongo nyonso. Commerce pesa nini ezinda abu pia mobali ali mbongo na Kinshasa amemi 10 valises ateki ameli masanga na basi asali na ndenge alingi batuni mbongo ale munoko tindenge de show avant de obetelo lisolo mama 10 valises ekenda.
mobali oya monate maman lobi des choses eza ba erreur na pesa ki confiance et puis mobali nazo promettre ye ateka soki ba mbongo ekomi ebele to e bandeni to sala po ye pa ya kotoyo menzoka mobali azalaki suka na escroc mama kanisaki azui mobali mama bi des choses na vandaki mais na tchaki confiance na moto akutanisaki ngana ye yaya ba ko kutaniso na moto akutanisi yo oui erreur ekozala ou pas mais yo il faut zala plus na recherche ya koluka oyeba moto wana aza nani papa ye kopesa ba raison non aza camarade na yebiye mais ça fait un bon moment to vandi sho esika motenga na koma na poto mais un camarade na yebiye oui d'accord to beta ba masolo abu yaya mutu wana o bakutanisi yo na ye mutu amemeli yo mutu wana ba monana depuis kala oyebi te comportement mutu wana ekoma nini yaya ata bakutanisi yo na mutu oui c'est bien c'est pas mauvais mais zwa temps kopesa ba mo confiance te lokola desho mutu apesi ngai il faut na kende mbala moko mobimba non kokende mobimba te ata non na yebi na sima connaissance anoko abana oui kokende mobimba te yaya zalaka na maîtrise zalaka na réserve muto yebite yaya zala na réserve zala na maîtrise oyeba ye bien na minute o mama azolela mbongo ekenda di valise balia business ekweya nani ale libala commission na mobali oya amona na misute mobali ayoka koyoka na telefone amona kaka na ba photo ali aye mbongo abloka mama ti lelo basololaka te mama azolela esali mawa passe na stoni mama lobi des choses beta lisolo toyebi basi ya poto bazokosa biso trop na batakinshasa yaya bato akini bazokosa basi na ndenge mukete bon d'un côté namona ba commentaire mama mususu abi des choses biso mo basi nde to poussa po bachaka pe biso munduki na mutute kaka nde mama mususu alobaki na ba émission to salaki bachaka mutu munduki na mutute biso moko bana basi nde tozozanga maîtrise c'est ça yaya yango tant to beta ba masolo abo yaya eza juste pour yo comprendre tanto yo poza na mutu moko azo tirer yo masolo yango to beta azo tirer yo ozo tinda bambongo ozo tinda biloko oyebi c'est ça c'est la même chose yango tozo beta tant tozo beta beza pour yo comprendre ce n'est pas pour indexer une personne indexer les gens non plus mais eza pour yo comprendre tala ba dégâts mbongo apoto ya passe mama azolela mbongo na ye mama lobi eza biloko na ye alokotaki yango te asombi yango na mbongo na ye ya passe na mbongo mutoki asalaka commerce na ye kala yeba fond oyo achaki cette fois-ci achaki vraiment fond ya ebele na confiance kazui mobali na confiance kazui mutu asir ateka biloko mbongo ezonga mais na minute oyo mama aza par terre yaya yebaka ba mbongo apoto ya passe par terre mbongo ekenda papa ya 52 ans ale mbongo ya mama abu pia voilà autre ngai to lo bango wana yaya zwa maele ba connaissance nyonso to salaka nyonso eza mabete mais keba kokendaka mobimba na muto balakisi oye na musika muto yo vivre ye nanu te faites attention ekozala ka pa basi te ekozala pa mibali biso tout omona ba film biso tout na bino ba mama na biso ba papa biso tout omona ba film mais question eza yaya zalaka na maîtrise muto yebite pas de confiance yaya muto yebite zala na mwa ba réserve mukie bakendaka mobimba te po yaya soko ke mobimba bazui mobimba na yo opike mpiaka okweya AVC okozwa attention tanto mbongo nyonso kangaki na vie yango wana opesi muto oyo yebite ale yango na bandumba ameli masanga sali ambiance lelo libala esa nini ekufa libala téléphone libala confiance ya en fait libala téléphone libala réseaux sociaux libala commission okolanda ye wapi mama na biso abi des choses na mwana msu na tinda me mwana pa comment sola na bane mwana kenda pa papa na bango papa ateka biloko nyonso iloko ezate ateka mbongo ezate bref akanga mama na téléphone a bloqué histoire abu idiosi yaya idiosi tala buzoba ça dit tozobeta ba émission boy tozosola ba émission to ba masolo boy poto longwana ba erreur yaya bakosaki biso trop mais cette fois-ci miso efungwa mama muke miso efungwa mama muke to comprendre makambo donc voilà oh mama na biso alinga itolo bango wana mama lobi des choses kebisa bande kwa basi
ba escroc ba komi partout, ba escroc ebele. Ozo pesa mobali confiance na idée au sali ça y est. Mais elima. Maman obi des choses na pesa qui est confiance. Na pesa à ta chance. Azo à ta chance. Quand nde tolobaka ta chance à 0, il y a 23 heures. Tu as recommandé ce qu'on a poto, mais papa préféré aïba na likelele atika nzoko. Voilà. Papa préféré likelele atiki nzoko. Bon. Tout faisait rapoto zo maele. Oh basali maman ke baba sala peyote. Merci beaucoup. Le plus important, soko talingamba liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV la réalité. N'oubliez pas, partagez votre émission. Pesa bande comme suspect batala. Toko mebele, no kwa bana zuela bino masolo ko sala bien. Ko partageaka blu ezangiti na te partageaka masolo ya noko ya bana. Partageaka masolo ya des shows d'Enar TV. Ezo aider mabote ebele. Ezo fungola miso ya mabota ebele. Nana ba témoignage ebele. Ce tobito bando tiangwa okoyoka oyoki pour comprendre que oui, ezana batu baza sauver. Ezana batu balongwe na ba danger, na ba erreur kaka na ba émission tozo sa. Ya on to senga rabino bo partageara mingi. Ya ko hésitera te, partageara masolo anoko abana. Chaka na ba groupe, chaka na ba WhatsApp, ba Messenger et ko sala bien. Aimez commenter votre émission. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Pe sa réponse. Ciao. D'Enar TV, pona koyoka bansango, sango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba. D'Enar TV, pona koyoka bansango, basango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba. Pour des shows d'Enar TV, en tout cas, vous s'abonner massivement. En tout cas, vous rater que vous rejoignez bien. Et les services au mois de temps, on a besoin de stress, c'est 5 à moi, image, moi, émission, d'Enar TV. Donc, ça a bien pour édifier, pour être belé, quoi.